Eh bien, notre cher fidèle de la Voix du Peuple, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission, voilà un serviteur. Le mbokate de la presse Julien Botala Tala Lelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, le mbokate de la presse dans un système il y a un Fukama, deux télémas, interprète tout ça, on a une émission Tala Lelo. Émission Nzamba Sali Mikolo. Émission za Sikaloko la kaya desene ba dessinate. Émission ya Mbakamutu tout à distinguer un domaine. Pe émission yo betaka parcours na c'est-à-dire ozalaki nani po commune nani. Yango intitulé za Tala Lelo. Sans plus tarder balandi émission Tala Lelo ba balingaka limbokate de la presse Julien Botala Tala Lelo. Karande bomona ki avant Lelo toza invité na biso to partager na boye ba mingi oboye kité parce que bango bazana actualité. Actualité lango ezali ni ezali 13e apôtre. 13e apôtre bomona ki ndenge ezalaki avant. Sortie officielle Nango ezalaki le 13 octobre 2015 na 13h13 avec présence ya limbokate de la presse Julien Botala Tala Lelo. Tozaki na ba confort ebele ma caméra et monde entier ezalaki. Bomona ki pendenge limbokate de la presse Julien Botala Tala Lelo a posé qui question na Koffi Olomide. Ya to beto kanga maboko te. Ba appelle les kota qui partout. Tozo la bouche autorisée ya Koffi Olomide o babengi na kombo ya merveille Rambo a sala entrée na ye ay bandenge to yoko surprendre na parler ndeza ku ça de meilleur ku kara po kendeme ndenge za la rara toujours donc Julien Botala Tala grand prêtre merveille Rambo o eza émission Tala Lelo tozaki na yo avant. Et puis, tu as na sortie officielle. Na habité vraiment impressionné ni pour la sortie officielle le 13 octobre 2015. Merci tu as trop. Tout d'abord, on a passé dans le quadre Koraman, marché central. Les pères 45 DB, prêtre. Nous t'a confirmé ma solo. Mon il est le 13e apôtre. Le quadre Koraman a passé dans la musique. On a le grand prêtre de prêtre, la boss, les boss silencieux plutôt. Il s'appelle Jean-Jacques Malolo, tous de survie. Nous t'a la rebelle. Pandjou, grand prêtre de prêtre. Sandra Kazadi, Bambote Belé, donc Bakoufi, tout balinga le quadre Koraman, mon 13e apôtre. Et il y a un Mbalamao qui ne peut trifaser Kanyo, qui ne peut loyer. Autant la bonne chambre, Nabiso, Charles Selfie. On a générique Nangat. Amiyu, on a des dégâts, on a vu monde entier tomber. On pense que c'est un Zimbo mère, Nabiso Aliana. Souka na titre dans patrol. Donc, Batba au CPLA, Batba message. Patrol, Lingolobani. Patrol. Donc, na cadre de titre patron, voilà, les gars nega ba décortiquer tala grand pote mère mbambote belé quoi, voilà. Merveille Rambo, na pesa non mbote na baiba chaka vraiment limbokate de la presse Julien Botala. Un grand merci na Moïse Sabiti, à Corum des Princes, un grand merci na Parou Essa Obilili, un grand merci na Vincent Chiluz et pourquoi pas na concert na Ngamoko Yemoko na Suisse, vraiment un grand merci na Mutuma Salra Moussane pe Malamu, Megan Kabasele, Megalove, c'est-à-dire Megan Kabasele Megalove à partir de Musika dans des ara. Merveille Rambo, ngai limbokate de la presse nazala qui vraiment la sortie officielle. Mon nom Mamuno sonne les gars qui très bien. Stratégie et Salemaki na Kinshasa, malgré caméra et tamolagi monde entier. Est-ce que Roi Sabiso dans les États-Unis, na Angola, na Brazzaville, est-ce que genre le roi bon peut Salamagata moi de caméra peut y quitter moi cérémonie moi Salamagata to ba non Angola. Tout d'abord, Koffi Olomide c'est un professionnel. Au moins, il y a professionnalisme. Donc, cérémonial, c'est en même temps, dans Nyoso. Dans Londres, on a un mari qui fait ça. On a 13h13 jours, il y a un qu'il est. Au moins, il y a un bolégaki. Il y a un tombola qui va céder. Tu vois à Paris, on a un camp qui est beau, le plus beau de tous les beaux, les vieux, toute l'Europe. Le président Boukouli, on a un camp de Sandra Gaza. On a un camp automatique partout dans le monde au même moment. La Brazzaville, on a un camp de Sarah Ndenge. Moi la général Ndenge Sarah Ndenge général à Bogar Venabiso au babimise na générique nanga. Donc voilà quoi. Donc ça dit automatiquement monde entier ça dit tomber na Biso Nzembo grand poète Jean-Jacques Malolo le silencieux boss. Au moment lelo journal lelo zwinga na obimananda obimananga no zona ndo baka plan mususu. Do atwana lemba na ozonga na car mususu. Po wana za prêtre ça déjà na mabele je signale grand poète le prêtre Jean-Jacques Malolo le boss silencieux Nzembo les a trifasé. Na deuxième CD batu na biso ba CP mon biso lo baraté biso ça te générique muto ebeta te biso ça générique Nzembo nyoso mélodie surtout son mais ba fan na mino bazo kamwa to pourquoi Koffi Olomide a sali choix ya sala ka ba Nzembo belé bongo mbala moko point ni bon il ba 36 chansons alinga la kisa bango moni ko faza professionnel kaka yemta bana ba faire to lo ba soit suivez les guides yet donc azal le seul congolais le seul africain. Donc nous avons ce qu'on a Zolozina. À ça l'album, il y a 39 chansons.
Pour Bablo, on a défendu les Arabes à grand pote aux États-Unis, on a défendu un grand pote Michael. À ça, on a dit bon, mais Bela Bimisara, Ndam. Si on quadra encore à Bimis, on va battre le record. Non, les Salamate 39, Nzembo, battre tout, Bakangi Banzembo tout. Pour moi, c'est moins d'une semaine, il est 13. Donc, à la totaliser une semaine, mais ça, autant partout dans le monde entier, Zobeta. Donc cela veut dire quoi? Kofi Olomide a pris son temps de bien travailler, à se concentrer. Mais il faut qu'on dise et puis Kofi Olomide lelo biso ba congolais. Mon grand prêtre de prêtre au atika biso paix à son âme, grand prêtre Luambo Makiadi. Lelo barande honneur basali monument na ye. Parce que Kofi Olomide ngama na osenga. Kuya zana ba valeur moko ya ba emblème, et bien emblème drapeau mboka. Les ba yemba fo ba tchare na hymne national na osenga ba sele mat monument vie pendant que ça vie ba betele maman na monument pour babilo azo sala nani sala mate pour la première fois dans le monde entier congolais ayo ka soni le ba Nigeria to bando ganga balongweti c'est de quoi Dracoraman atomboli musique na biso le monde ba petit loka ba Fabre Gaz petit par rapport à quoi Dracoraman mais mutu na ngai masa na ngai ndeko na ngai azo sa fierté na biso ba congolais. Et puis, Merveille Rambo, au Batoubayebi, point de presse, Ezalika, qui non musicien, Kofi Olomide, na Babiso. Batoubabengi partout, Sydney, lang en Australie, Jenny, Langa, Bosange, na Papa Kalebe, na Martins. Bango tout, Babengi, Pichu Nasona Watanabe, Bango tout, Bazolela, Batole Babi. Point de presse est commis n'est comme à niveau que artiste Michel Fabregas a posé question. C'est qu'ils sur point de presse est commis conférence de presse. Non, vous avez mal compris. C'est quoi? Tu vois, Fabregas tout d'abord était un invité. Un invité. Donc Batubalagi n'a droit de poser ma question. Les journalistes on prend les agis tout. Donc il est temps que Moutouna ba fanatique peut me poser que tous agis non na souka. Betobandagi bien sûr na ba journaliste mais comment na ba fanatique. Non, Fabregas a congolais le rôle la biso. A la question me préoccupe qui est. Ils ont écouté l'anglais raconter. Donc na si peut se peli saki ba bengi featuring les alanine. Yo yena ngana na port na ngai ezalo kwa nzembo na nga muto abenga ka muto azalaka plus celui azaka na posa ya nini na yo donc à port na ope fo ezala moni Kofi Olomide les albums tout d'abord ya ye nzembo ezana on ya ye moko le quadra Dracoraman donc Fabatu Kofi azaki na posa couleur kaka ya Fabregas donc azaki na posa Fabregas s'exprimer te na bandenge no so menenga yembi na batutu ba yebika intervenir bien na yebite question na ngai na yebike na remarque basala qui est presque ndenge moko. Non, que parce que là vous avez tort. Pourquoi? Parce que vous avez dit vous sentez que Fabregas a décortiqué chant. Donc chant les autres les Banzele, Nzembo wana na biso basera à Paris, basera ya Suisse, basera à Lausanne, basera à Allemagne, ya Bundes donc monde entier tombé. Donc cela veut dire quoi? Fabregas voix na wana des merveilleuse, rock wana. Le roi grand prêtre de prêtre comment moi dimi Jacob de Varier. Donc voilà siko Fabregas un niveau tactique Nzembo wana dona ebisio ezaleka apporter couleur dans les albums à Kofi. Donc Kofi des fois mbebele yo linga ki Fabregas mbebele mbadimi non. Merveille Rambo. Batobele baloba vraiment Kofi Olomide vraiment moi genre le roi après c'est vraiment moi respect à la raté selon batunde baloba parce que nga za journaliste la confirmer le qu'on a monagité moi les solo ndenge betamaka na ebité donc alliance et salama qui joue wana ya Kofi Olomide na ba journaliste pour na yo zalaki na ndenge nini comme na batu nyonso vraiment ba yaki wana na ebité est-ce que loka bongo au salama li susu to au salama susu. Non, tout d'abord, toi-même, tu es très bien placé pour nous expliciter dans le bâtiment Hollanda. Bisomoni, yo le barale, mon bâtiment, moi qui les les ont dit, yo mo mono poser des questions, Kofi mbala mo tangi comme no junior botalatala, Kofi abandé la ngata plus de 3 fois. Ba image zali, cela veut dire azan la considération. Bien mino talande boya ki bine belé bongo même mutu toi qui occasion de poser ta question moro. Donc il a plus de considération dans l'autre bi presque ça le roi troisième pouvoir, Yamboka. Donc Kofi Olomide tant que Congolais, tant que patriote, on respectera bah règle tout donc ça n'arrête pas presse donc preuve venez bino monaki cortene salamate vieille puis à bongo yebisanga on a ba conférence de presse ya batutu sans polémique nyande asale lora bongo classe à bongo voilà Merveille Rambo so ba bibe na ba chanyo seza on a chant oyo momo kangi ma awawa ezanze monini chant kanginga tout d'abord parce que ça mutu ouais tout d'abord eza banzembo eza presque nyonso mais na mikolo yo sikoyo
sur le générique nanga wana kanganga photo na ebiso naza na kati tala clip wana mwana lati bord nanga mo noir boy na simagan potelera obela amiyu donc je suis le seul porte-parole bato bele ba comme nanga merveille rambo mais mon nom du village mon nom propre c'est Amiyu donc Koffi Olomide de la valoriser ngai donc c'est ça va quoi donc ngai za ba générique en plus ça peut banzembo surtout nzembo ya grand pote Jean-Jacques Malolo le silencieux boss na obi lelo nde makambu na okendo bageloko wana Junior Botala tala lelo na ebisonde na bimi bo na zonga le sous palette na okota le sous boete de na okene malamoko zonga na ngana ki na bord malamoko donc na ebisi batutu bazala calme na loba trop na la 4 bon qui vivra verra quoi ba romona loba trop o la 4 bato belé pe kaka bando betali solo présence ya Cindy Leker na sortie officielle ezalaki te na habité pour la merveille rambo ezalaki nini nde muto salaki ke Cindy Leker pe azalate parce que nga Julien Botala na mona ki boron pe là na mona ki nabi 20 sera pas o abwaka na mama mutuka munene bablo mo bongo na mona bi 20 sera pas na moni batutu mais na moni to mona ki tutika mona Cindy Leker te bat bando bi tungsa nango vraiment trop non moni tout d'abord ye bimboka na biso journée na ndenge ezalaki plus babenga ngoni ba embouteillage ezalaki moins trop. Donc, Cindy Leker Bando c'est dépêché, mais il y a plus d'embouteillage. Mais à part ça, donc c'est bon quoi. Donc, il y a problème. Il y a plus, c'est là il y a plus important, il y a jour en année. C'était Koffi Olomide, c'est l'album de Koffi Olomide. Face à Bani, ata bomba, il y a un retard. Donc, il y a un embouteillage. Je comprends, il y a un besoin de comment. Donc, il y a un embouteillage. L'embouteillage, il y a un casse. Voilà. Habité vraiment ndenge yo moneli parmi aux amouteux aux milliers à musique. Au moni ba yambi 13e apôtre ndeni. Na ba musicien mususu. Ok, je moi testo, ata et où tu pas Koffi Olomide, ok, bah tina test na téléphone à Koffi pas quoi, mais Rambo, bébé na zuma message à mon hôtel, même yo peut attendre nzela ba félicitations, ba miseni ba féliciter bino. Non, bango tout va féliciter, ba 20 sonne. Nga una tala gango déjà, vers qui dans l'aéroport, azali na sengo, ba biso le sortir 13e apôtre. Alors bi wa nga na aux États-Unis na mais merci coup de chapeau na grand frère na wana. Donc aloba ouais maloba 20 sonne na tala ngo boye donc voilà. C'est bon ba yé bazé belé ba président bazé belé ba Fabregas wana za rapé président. Mutu wana sentir le loi générique c'est Fabregas biso ka muto yo longola ya mado Koffi Central on dirait zaka na bébé merci bébé J3 na nani na Fabregas c'est moto yo kaka pe ja mo na zala pe sous na Gino equalisé capore jaka on dirait masolo mais on dirait tilelo suite ezate ba ko bango na nzela na yo na habité tu sais quoi Gino c'est la famille déjà. Koffi Olomide jusqu'à preuve du contraire n'a pas encore exploité la belle Koffi Central. Tout ça juste tout fongola borna biso wana to kota ki riba ça fait une semaine, hein? Pas encore une semaine, on ne peut pas quitter. Donc, toujours il y a 13e apôtre, on est zo battu. Donc, base la mission en décembre, on peut pas c'est basé belé batulora ba grand pote roga. Bali ba Jay Martis. Batulora ba nano ba Dudu Kopa na Brazza ta toke musika toke na Nigeria, toke na Arafat, tozu Arafat na Côte d'Ivoire. Muto azo bini salé na ba trace wana Arafat, azana biso na Koffi Central. Donc cela oui, cela veut dire ça mondial ngala zala Arafat ngai Gapote Quadra, Gapote 20 sonnes, tous allons biso tout na Olympique Palace na Brazzaville. Arafat a Koffi Olomide, tu es le vieux père de la musique congolaise. C'est mon papa. Mamona Oloba, tuna bata wenge baebi. Sans polémique. Donc cela veut dire quoi? La belle Koffi Central non les bandits ba action en côté. Voilà. Non les bandits ba action en côté. Tout ça on a débit. It's just the beginning. Donc tout ça là non on a biso mo 13e apôtre. Après bango tuboroya voilà donc tu peux sa liste ba musicien tout bazana. Bon peut sa liste ba musicien ne ezalaka toujours mais vrai Rambo c'est bien. Ne ba ba mutomto na mutune ngai ndeti nga modèle nga c'est monsieur Benoît Lukuku sample na PC mbote na Portugal. Apesi mbote pe na Popol Mopasula na Paris. Mais vrai Rambo ta batala rayo to ta yo sala musana yo. Ndo sala musana malamu. Porte-parole nini yo mona apena Kinshasa ma ke soit petit côté yo ngape côté na kangi ndezanga ndeti nani ndeti ngana mona yo na sala masa nga matika songo ya ba bébé a tout petit peu côté yo ndenge zalaka toujours nga siko bazate pourquoi na bi bazate pour moi pourquoi lo bi bon naza le seul porte-parole tout d'abord le plus jeune na bangotu peut tout d'abord créé par Koffi Olomide. Pénal le seul porte-parole, on a communié avec patron. Tout à l'heure, on a eu appel.
comprendre après qu'on nous a plan pas malulu na l'équipe à quadra ko ramana point na zongi boy donc cela veut dire qu'on a une infinité makasi na patron nga donc ma copine nga vraiment na mambo qui porte parole à Zalate nazara la mutumo la ndo c'est la makasi il s'appelle Texas Kataki na minute na ngolo baboaza na Paris na pese mbote belé ba na nzambe na bando apprécier bango tout baza ba bon mais la bossa Sankara bango nyonso te Roger Ngandu Blanchard Moussaka non Sankara c'est sans polémique c'est sans polémique na moni masala nga tigana ya Cléo na pese bambote belé na pese fe na nga Cléo scram nga na ce le seul porte-parole au Cléo a telema bo atala nga boy abi petit na ngai babiloko lati wana beta siko babiloko ba pied de centre ko kada ko ramana pesa nga mikolo e simba na Cléo siko aye akuta na bisinga petit batutu balati aka yo ndem to frapper bango tu bazala wana na le seul porte-parole oh ba 20 ne basimba na loboro boy petit za guerrier na café musique na le seul porte-parole au quadra ko ramana fula na banenge to azu générique donc cela veut dire quoi na après ça bango tout mais dans tala boy mazate ponga na lokatoro loso koti na YouTube tala le seul porte-parole abeta ba vieux belé zalingai so na ngazo ba appel avion ndenge nini po na ndeki ya ko boya ou bien na ndenge solo na na solo bien ana boyi mutu te na limite mais na bine force na ngezate ponga na la force des noirs place na zora makambu ba ebité les bango balala nga na talaka donc cela veut dire tout ça na différence ya makambu. Vous comprenez? Donc bango tunde bazala ba ya lo bakuta za on ngotali sabiso ke non bana nimso talo on ngotali sabiso ke apa musala nde yo za dela ba dimension mususu na ko phénomène en plus hein ngam na loba s'il vous plaît en plus na le seul porte-parole na défendra patron ya musique à Congo ngala tangala bunda ba guerre belé bien na bunda ba guerre belé na mboko ti le longa ba yana biso ba leader wana ba simba na maboko boye yimo atali pecho andimite akwa tabi me pecho ndenge na bima mambo donc na défendra to na bunda trop donc cela veut dire bango tunde bazana na pesa bango ba encouragement ba bosser mais lelo mana tala raté lelo ma bango tunde ozana na ebité so tuni Sankara ndeko na ngawana yekuta rapport de parole te. Hier, moi, comme musicien, moi, a expliqué que qui est Moutoyo, a biso petit wana musique, tout naïe, na biso tout naïe, a yebisa yo. Rambo, ndezara toujours na biso bota la biso partout, to profiter na opesa na mbote na baiba tchaka biso po. C'est Jean-Jacques Maloulou, tous de survie, ba tetenda les pétroliers, maniaque du dollar. Ba bino maboko bank, tetenda maboko bank. Voilà, donc na pesi Oden na bakani mbote en direct. Na Canada na moni na Switzerland ya nene Consalves na teli mupanzi na mona be masala nga fader mabula chaque tenge bo simbela nga Belgique partout soda beauté suprême ya nzinga nkuvu o masala nga nzinga nkuvu générique na biso titre nango envoûtement niveau emballé batu yo zo tango yo ka générique wana nzinga chasa mama na pesi momi na sire bengo très bien moi na biso so botama na bosanité partout soda beauté belé suprême na ozela ba plan nga na bosante mpanzi Fabien les plus te audité hein beta bango makofa bilamba ba grand pote batu to Genève na bosanité bienvenue Zaladia ko 207 na Genève na bosanité on est dans les bons chez l'essentiel il y a Willy Mouchen na mito to ana Mikili ana Nantes on parle abete tout na Paris on a code mboka ve na ngota na internet o petit na boka ki yo na boka ki nga na toujours fidèle merci quoi ndezaka toujours na pesa mbote na Autriche na pesa mbote bongo na Caprice na pesa mbote na Australie na Sydney Langa motema ya Jenny Langa Bosange papa ya Caleb Martin c'est Jesse Ndezartu Odon Osongo na pesa mbote na Moïse Sabiti un grand merci na nous vivons à Aquarium des Princes Moïse Sabiti otangi ko momo za makasi masala nga Junior Bosange Australia Junior Bosange na Australia versus ndelo kopamba Junior Bosange na ozela ba plan Junior Bosange sekende kwa Jenny Bosange ya za sko prête Australia ya beta na Australie na bosante Oriana Makindu femme na bosante Merlin Lelo ya Patricia Kalombo na London made in London Chiboa pour la Ballon d'Or na bosante grand prêtre de prêtre Simon Bilele nazongi soso Anissé Mayele Georges Kalou mais je m'appelle bien Merveille Rambo yo yebikati temporisé hein kangela ngali wana responsable à Lille Moïse Sabiti un grand merci Moïse Sabiti maman Chantal na biso awa femme d'affaires vendeuse mais la bien Merveille Rambo yo za na liste te mozo bimisa bango rebele we point nazanga bato belé na mutu le na biso bato tout na tanga Mikili mais mkera ba maman se retrouve après nga moni tout na question au lobby on va expliquer là c'est la lobby potango bo réseau ya mbala moko Moïse Sabiti na le seul porte-parole quoi d'accord mana payer la voiture deuxièmement na le seul porte-parole on a polémique à batumi bali na créer voiture na ngona de parce que na le seul porte-parole Jean-Jacques Maloulou on peut ça ya on a lobby tout na lobby
C'est bon, nous avons toujours Moïse Sabiti, Bino Nyonso, Megan Kabasele, Megalove, Bino tout, n'a pas si nous bambote tout. Trop. Est-ce que Moutoulogo, la grand-père de prêtre Jean-Jacques Malulu Azali, pour Yaza Mukonza, Naebiso l'homme, les dollars vivants. On a surtout fait, on a monogaya Willy Mouchenko Damboka. Ngaina Liambonga Willy Mouchenko Damboka. Jean-Jacques Malolo, on a payé Mbo TP Siko Zali, donc. C'est les boss silencieux Jean-Jacques Malolo. Bambote Bele Siko Zali. Damboka Ebi, dans les seuls pétios, on va porte-parole, tu veux que Damboka, toi on a lemba. Va l'andanga Maya Matina Kar Ako, Kabela Petina, Parga Awa. Mamona Loba Didier Wolf, Azanvi. Kodamboka Willy Mouchena Parga Kara. Yarolobaku Tsezate. Donc le silencieux boss Jean-Jacques Malolo. Merveille Rambo, la stratégie ni bozui pour na concert, il y a 10 qui a 13e apporté batupé ba muso msoupé. Ba muso ici ba savourer déjà marqué dans 100%. Ba muso ba rapidement stratégie pour na concert. Est-ce que si vous prévenir en opé? Non, ba senga bisora ba savourer ba album, ba savourer ba nzembo. Tout ça précédé. Ba base de la calato to beta sortie officielle. Moi le micro to on a temporisé. Voyage, ni n'était pas à palin. Vous comprenez? Donc, base à calme. Quand la tête est signalée, la battue. Banami qui est tout bien, bientôt merveille Rambo Stade de France. Pour toujours la France. Après si je pense 7 ans, 8 ans, 9 ans, le quadre Koraman qui était enfin. Donc, toujours on connaît Stade de France. On a moins dans le babou. Soyo zala ana kino olukelanga ta papol mu pasula kuna na mikili. Papol mu pasula yakanga mambo na baka ngwa batika nango. Donc merveille Rambo na kata Stade de France bientôt to kendo buka nga part ça to kendo beta na États-Unis to beta na Kiba après ba Kiba do ba tourner zebele na Afrique to zo konye. C'est merveille Rambo et ça la elero nini ça la que merveille Rambo porte-parole anda otambola na ko felo mide parce que ça ba voyage mususu mo amisa tikali me yo kenaye. O eza na ba dimension mususu bokoma na ko felo mide oke biso to ko yeba te ou bien ça ndeni to za ka da musala. Ya on na lo batinga na marque ko felo mide produit. Donc ngala mutu mo ngala pas kofi mutazwanga yo. Bana lelo le gars na TV comme porte-parole. Na sasala nga bongo. Donc cela veut dire encore une fois merci naye. Donc ceux qui na qui voyage à tout ça, Kofi Atalit, abi pecho yo fazala. Pour tout d'abord alinganga pour na misant. On voit na petit moment sans complexe. Ngane na solo na patron musique à Congo. So atindio boya kuna boyi kuna. Ko boya ku tuté atinanga mwana te ngala takarande so ko take po ya yoka ngona ntavaya yoka danga na ye. Tu comprends? Différence c'est nini? Pour moni quadra ko raman lelo so na raisonner ba valeur na komana na monde entier. Pour ba otalanga ba zapete pourquoi? Pour ba ebige je suis l'image de quadra ko raman. Donc valabilité wana lelo pe komana ngo évoluer ba porte-parole ba mo voyager ngo moni ngane ce qu'on a fongola talanga na voyager na jet. Na ngola na jet na lo bango na jet pe na dinangai gampo te Santos Bikoko général si poche lâche gampo te Betu Gangamba na gampo te Baudelaire kuyenda na gampo te Quadra na la star Reine Cindy Leker na mesa moko mamona lo ba Paulo Kidi lo bazala merveille Rambo ba retenir ni ndengo le kine émission tala lelo retenir kaka que bientôt pour ça la sortie officielle mais bazo batamba yo ka banzembo ze belete moment lo yenge nzembo moto yebeli paix à son âme ser na biso Vivier Merod abetela ke chembe le pesi batabu fatu mama na compresseur ser na ngata bufatu Rajab Douani toza na a mokonza matadi donc na pesi ba ni dembo toza na bangwa donc sama bango te pemba mapoto chitemba mo batu no ba retenir eza no album batu ba retenir no 13e apôtre bazo no batango yoka banzembo na mutema moko un peu générique na ngawana bobina bina donc à part ça tozali nde na uto lo barabo ba tourner ali pour na silisa maman na bambote ba otala ngai la bandile sur le silencieux boss Jean-Jacques Malulu le boss silencieux. Nake mupanzi masa na ngali suna bandeli fader mabula chaque otenge batika ngate ba komisanga camarade ya monogramme. Donc natali su mupanzi na monogramme peut de prêtre moi Mirajabu ba embele nzembo volcan. Moi Mirajabu, les boss moi Mirajabu. Je suis là. Yo yebi. Renouveler sous petit na mikolo ba bengo nzamba na Nairobi. Yo yebi makambo na pesi pe mupanzi Rajab Douani. Il passe à moi Mirajabu donc pour na silisa zaina moi envoie matozane kala tota matamikili donc batutu balinga le quadra ko ramal tout les olomide del Pilo Mourinho boss grand pote Saint Rolls James Didiston Nike un Rocky Olomide donc batutu balinga grand pote quadra le plus important que l'importance il s'appelle Sandra Kazadi grand prêtre de prêtre le président Tutu Roba mon maman la bossonité batutu balinga merveille Rambo et sans oublier encore
Il s'appelle le silencieux boss Jean-Jacques Malolo. Un grand merci na bino nyonso na Pichu na Sonia Watanabe nde balobaka toujours Pichu na Sonia Watanabe na Londres ba pour la meba on matin Moïse Sabiti Vincent Chiluzi Exousia et ça yo pourquoi pas na Shekina et ça yo Paru Bileli de c'est caméraman à soin ya série des ara toujours un grand merci na sous-sol Naïve man a confirmé sous-sol la côté Masolango des ara toujours Bénédicte et ça yo bino nyonso partout c'est que bozali Pichu na Sonia Jenny Langa Bosange motema ya Sydney Langa na pourquoi pas na bana patron bana ya mokonzi bébé Alvin bébé Hakim bébé Ornière wana mbongo tomoni bongo papa yemoko le boss Moïse Sabiti un grand merci na bino nyonso Pichu na Sonia pourquoi pas na Megan Kabasele Megalove tout ça dit que concert mo boye asama musa ndengele ngobani bino nyonso partout beauté image la mine d'Ovo Matika Songo un grand merci na biko se retrouver bolanda biso na site na biso la voix du peuple puis bo s'abonner na site na bino merci beaucoup na Parousia et ça au Vincent Chiluzi. Dans l'émission de l'Okan de Tolbaki Tozana Kati, la sortie officielle, il y a 10 qui est 13e apporté par Kofuno Mide, la Oshwe à 62. Toza a repris comme surprise, il y a Peggy Tabou, moi, artiste émissé Tabou, OEPM Baka, Mbote Peggy Tabou. Mbote na bino nyonso big up. Peggy Tabou, eza émission Tala Lelo et puis na site sur la voix du peuple. Votre impression par rapport à l'émission Tala Lelo? Big up à tous les fans de Tala Lelo sur internet. Donc na pesi bino Mbote trop, bisika nyonso boza. Pour besoin d'internet, c'est que boza partout dans le monde. Donc big up de Prince Lay, Normal Lay. C'est bon boza partout, na habité présence na yo awawa. Et rolo bela biso nini ko isa balande émission ta lelo Pichu na Sonia Moïse Sabiti nini o ba Holanda oleti Moïse Sabiti Holanda. Quoi le quadra Koraman et afie nangai. Donc c'est qui donc presque obligatoire que Nazalana représenter vient nangai. Et puis bon, namonaka façon de travailler na sepela nango mingi, c'est un grand de notre pays. Donc ça allait bien qu'il y ait un. Et puis j'en profite pour annoncer que le 13 novembre, nous avec le Grand Quadra, nous allons fêter l'anniversaire du Seigneur Lay avec un titre Mokolo Narokufa. Donc le 13 novembre, vous allez prêt pour Naroboa Kango sur internet et puis au côté na site belé puis na ba télé belé car na système à 50-50. Talara Mokolo Narokufa na système à Chacho 50-50. Na vient ngai. Mokolo Narokufa n'ezara toujours mot de la fin des années ndengo le kine émission Tala Lelo. Mot de la fin c'est que album Nangai est prévu en décembre 2015, album Sans Tabou, toujours dans le système à 50-50, vitesse Alissa c'est toujours avec le Prince Lay, donc Nicolas Komara normal parce que c'est Normal Lay. Merci vraiment, merci beaucoup. Bah l'émission Talonnebi vous a partout, nous avons Vincent Chiluzi, Lena Molota, merci beaucoup. Émission Tala Lelo, na site internet La Voix du Peuple. Votre impression dengue oye na 5 sur 5 na sortie officielle à disque à Kofi Olomide. D'abord on a payé merci à trop, on a payé félicitations pour l'album Oyo et en même temps on a souhaité banamboka ba somba album Oyo. Copyraté somba album encourager artistes de sorte que carrière na permette de vivre. Parce que ezali musala o bango bazosala. Ezali musala bango bazosala. Ceux qui balobi yo pozali bongo mutu ya presse, o tchaka presse na 4e place na mboka na biso ya Congo. Mais d'abord ngana za mon konzi ya presse a on a kisasa. Na pesa ka presse importance makasi. Na pesa ka presse o balobi sans sa responsabilité. Pona nini parce que mboka eko bonga ceux qui presse ezali. Presse oyo ezosala musala ya bien et ozo pesa mboka valeur. Donc na pesa ka place place Nango, place à 4e pouvoir. Donc presse ezali pouvoir les autres pèse que magamnyoso ezala bien. Ce que balobi au pèse à Kofi Olomide conseil mbalamoko to remarque nyoko sa Kofi Olomide tena kopesa na Kofi Olomide et conseil oyo aza artiste munene azo défendre image en mboka na biso album oyo ezala ya sukate po na yebi nanga que ezala ngo ya sukate ezaka a chauffer kaka bato po basomba balinga mona kolinga ke pe mingi vraiment si azaka a pire nanga na ko supporter mulunge boye na tia matonge te po aza mo pao pire nanga penza. C'est bon, merci vraiment, merci.
Monsieur Gabi Chabani Record, émission Tala Lelo, Julien Botala Tala. Votre impression na ndengo leki na émission na biso Tala Lelo? Non, mais Ezali, c'est un homme comme on a que le lot Kofi Olomide Mopa Mokonzi a présenté le dernier album Nae au Arbimisa et que n'a quand même surpris dans le plateau après on a presque tout boyé pendant le lot pendant plein. Curieusement cette fois-ci boyé sans perdre mais boyé bien tout. Boyé bien que vous allez me produire information donc c'est une très bonne chose. Donc je vous encourage quoi. Merci beaucoup. On a invité vraiment conseil européen ça Kofi Olomide na ndenga Orlando Pembalmo. Tant que Moutunaye parce que yo mo rêver ça kozama muta Kofi Olomide. Ah bon année. Vous rêvez ça vous? Mais expliquant l'année na rêver ça. Mitune za nga ba réponse ça. Peut-être na comprendre sans ce mot rêver ça on a rêvé ça l'élection Moutunaye. Ne baba mutomtara Mutune ndeti nga na Moïse Sabiti. Non mais Mututu c'est vrai azala ba camarade nae azala bandeko nae c'est vrai bon na pona ki angoté d'abord Kofi banda musique ngana na bandi production musicale n'a pas la patate prester mais bon avec le temps to kutani to mesani conseil na osenga aye que banzembo robimisa so souté banzembo robimisa so souté ya sika mais banzembo ya kala ko rééditer ngo abimisa on a ba rythme mususu na mabanga mususu par exemple. Merci beaucoup Fama, merci beaucoup.